Bonjour, bonsoir la famille de Kelly Joyce TV. Ça dépend ya RO Bokolanda biso na banda kuna bino. Vraiment merci na abonné à Kelly Joyce. Merci na bat bozo s'abonner, bozo aimer, bozo partager, bozo tchela biso ba commentaire vraiment nzamba pambola bino. Babi moi si nzambe, moi si kitoko babi nzamba kela biso na image na endeni to zala kitoko te. Vraiment merci na bino nyon surtout Mama Joyce, c'est la joie azobenga bino. Babi bino bat o déjà bo s'abonner na obo s'abonner te boya bokoto na page ya Kelly Joyce TV na TikTok vraiment tozo benga bino kuna tozo sala makambo nyonso tu comédie eza wana vraiment musique eza wana nyonso ezoleka kuna ko sekisa eza na page ya TikTok babi na YouTube to postaka vraiment ba vidéo mais to postaka ba vidéo ya nga moko te vraiment ya nga moko Kelly Joyce te ba vidéo nange kotaka moko ya moko kota nango te au moins ozo sa publicité ya batu mususu nazolobela makambo mususu mais ba vidéo nanga vraiment ekotaka penza na YouTube te na page YouTube te ba vidéo ya Mama Joyce olingo la Mama Joyce ye moko ngai moko vraiment nazo benga bino boya na TikTok vraiment nyonso eza kuna tozo sekisa tozo pesa ba conseil wana to sala pona batu te pona na sala publicité te ngai moko personnel bo mona nga moko Mama Joyce naza wana nazo benga bino boya bo s'abonner kotika ko beti Kelly Joyce TV ekobima wana o s'abonner o komeli nga message ke from YouTube nde na koyeba vraiment bokoto no zela bino.